6 avril 2025, Kamba, Nouvelle-Jérusalem et Vibraki, na rythme ya commémoration ya lutte ya papa Simon Kimbangu. Journée moko marquée, na ba milliers ya ba fidèles pe ba visiteurs, oyo bayaka ebele po na ko célébrer figure emblématique ya résistance spirituelle pe anti-coloniale. Po na ne oyo événement, ezwaki dimension moko encore plus significative avec participation active ya ba personnalité politique ya mboka à l'instar ya Maontwene Musilwei, député provincial ya Kinshasa élu ya circonscription ya Selembao oyo atalisaki pe boye. Oui, ngai na binga bina kombo ya honorable Maontwene to yaki lelo ko participer na 104e anniversaire ya église kimangiste oyo eza en même temps mukolo oyo patriarche papa na biso Simon Kimbangu abandaki lit na ye ya éveil na batu mwindo bayeba utilité na bango pona biso ezali mukolo moko malamu ngai pona ngai zambala liboso okoma awa ezali mukolo malamu pona biso nazomulobaki en tout cas toza béni ya ko participer na likambo oyo. Et par rapport à oyo comme la biso na mboka tozoyebisa congolais nyonso esika ezali a lembate FARDC bo kitisa mando kité bozala ini bozala ferme pour nous défendre écolo tozoloba boye ata eteni moko ya mboka na biso Congo et kozala cédé na bapayate parce que likama mabele eza sacré mabele eza sacré Nzambe oyo apesa biso Congo na mubimba nango ako permettre te na lisungi na biso nyonso pe na lisungi na Nzambe eteni moka mabele kene na ngamo bapaya patrie ou jamais tokolonga. Ah oui, et c'est boye bake comme na présence ya honorable Maontwene Musilwei pene ya autorité nationale pe provinciale lokola gouverneur ya province ya Congo central excellence grâce Nkwanga Bilolo questeur ya chambre haute ya parlement Sylvain Kabongo, ministre ya sport et loisirs, excellence Didier Boudimbu, président de l'Assemblée provinciale ya Congo central Papi Matezolo, pe président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, Levi Mbuta, ezali basinyo moko oyo ekosakate. Yesu Christu azali vrai. Wumela honorable Maontwene Bala Selimbao, bazali fier na yo. Eke yo!